Ili ni arme yenye tunarekipere kwa adui. Mortier. Tunarekipere kwa adui kabisa, mzaa anarekipere. T5 mouvement FDDP. Anarekipere mortier 82 kwa adui Makombo direct. Makombo mumanyumba tunarekipere mortier 82 ya adui. Ok, merci. Courage mzee, courage. Merci beaucoup. Ili ni arme yenye tunarekipere kwa adui. Mortier. Tunarekipere kwa adui kabisa, mzaa anarekipere. T5 mouvement FDDP. Anarekipere mortier 82 kwa adui Makombo direct. Makombo mumanyumba tunarekipere mortier 82 ya adui. Ok, merci. Courage mzee, courage. Merci beaucoup. Okopesa ngai okozwa ba coordonnées ya moto azali pembeni na ngai, soki likambo esalemeli yo babenga ngai directement. Merci. Moto oyo akosimba yo akozwa problème na ngai. Merci. Tata mokambi wa ekolo biso nde tovandi na mboka nazolobela nzambe azoyoka ngai. Soki ata tolobi tokita na yo siko, soki tembe ezali tokende na bango bakonzi ya biso, ezala bao bazaka pembeni na Kisasa na bao bazaka awa, toluka ata wese oyo tongela biso awa ezate awa ezate bana lisala nyanya oyo kangana yo babosembo awa na lisala ezate soki moto politique na biso moko asali likambo ezalaka ya ye na kamwa mokolo moko nazalaka plus proche ya moko bapolitique na biso ya Mongala, honorable Lembi aza rapporteur à l'Assemblée nationale. Aya kosala morgue asala makambo tu, mais na suka alobaki ton ya Jean-Pierre Bemba Gombo, mais bango ntango baosala likambo eza beteze ya bango yayo ezalaka te na mituni keme président ya république asali mbula mitano awa na lisala te aye ata kuku ezete likambo nini tata mokambi wa ekolo toyamba bango na lisala balekana basalaka badeshile eroso eze na bongananga, eroso eze na bumba balobaka te mbongo ya kosala mosala eroso eze na bati mosala na babango ne lobi. Donc il y a okola te mosala na misala ya érosion et bandana on te Toloba yango déjà na conseil des ministres Misolo Ebima déjà osana ta moko te bandi tata mokambi wa ekolo nazoloba lisusu bana lisala obana konyena sakola te biso tozalaka bavictime ya injustice moko na epoke ya pouvoir ya kulutu na biso Kabila babanda kobongisa nzela na province orientale baye bakomi na province ya Bazuele, frontière na biso na Bazuele eza na port Bunduki, basuka na port Bunduki basote port Bunduki baye balekisi baarrange na bango na lisala bakende kobanda kobongisa na sidi ubangi. Ngai naza na plainte contre l'état congolais, contre likambo wana mpo soko baluki na nsima mona dégera des arts biso mpe tofutaka baimpo mpo nini mosala wana basala mpe na biso na Mongala te nzela tozalaka nango te.
lelo bosembo sembo zawa loko tata mokonzi alobi akobatela biso tobanga moto te obanga moto te nazali tovandi awa na lisala tata mokambi wa ekolo projet ya 145 territoire pinide aza na aveni ekuka aveni na biso moko eza awa ye mosala asalaka eza mpe kotambola na mituka eza mpe kosoma baespakari bina kobebisa toyebi eloko asalaka awa te kanga bango tia bango na boloko tata mokonzi na ekolo bakanga directeur yo ndo okanga te mais directeur ya kabine na yo akota boloko bongo bango kanga basi bakanga bango batia bango na boloko tata mokambi wa ekolo nangi nasukisa merci mokambi wa ekolo likama mosuku ozalaka nango na mongala yo ozebe na bolingo somo na mongala po province ya mongala eza na superficie ya 58 141 km². eza composé na 3 territoires na ville moko territoire bongananga ya lisala mpe bumba na ville ya lisala nopesa biso baministre basatu na 20 pere tata mokambi wa ekolo bayokakaka te elobi baswanaki batindaki bato na bango baswani na baradio awa awa ezali kofinga na eke etongi